La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Naseki mpona aza na esengo akozala pembeni ya mobali nanga père bapeti donc eza nde boye n'est-ce pas Jo? Toujours. Yes eza elengi so oza pembeni ya mobali no boye eza libalaka nde gu boye bino to mobali bobombelanga mpo wani po bobombelanga ke libala ezaka elengi bona ntongo boye na pupu na bana bobima. Moi un petit tour, hein? Donc, et ça va bien ma casque aux analyses là. Maman, elle va les agouboba na bino. Bon, on va conseiller, on a été que oh, pour qu'ils nous refandent la beauté. Moi, je vous dis que c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, j'aime. N'est-ce pas, chérie? Je suis. Qui m'ont dit, ma belle, hein? Hein? Aux autres, on dit, vérité, vérité. Quand tu étais seule. Au moment où on dit, toi chérie. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso. Salut à tous les abonnés de Ursile Botelwa TV. La famille, topesi bino mbote si kanyon so bozali, kande na episara bino, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas manquer Nyonso Oyo Ekoleka Awa na Ursile Botelwa TV. La famille, le lot de couper ça, compte rendu, et le lot de penza, ko sululana bandeko, le lot de kolobela kaka problème oyo, ezo les canaux réseaux sociaux, toye le lot kaka kolobela vraiment problème oyo, o bandeko, bazo lobela mingi, o bandeko ebele bazo luka, baye ba vérité pour na problème yango, o bandeko ebele vraiment bazo luka. Ba comprendre vérité na likambu yango nasi on a sala ki déjà émission concernant makambu oyo mais ba message ezozongela biso bato bazozongisa pena ba message pona koluka toujours koyeba eloko nini oyo ezoleka. J'espère que bolanda ki émission na biso te to sala ki émission moko 2 ou 3 jours passés na lobela ki vraiment likambu oyo na lobela ki yango likambu ya papa Alain Mabana na Cécile Bilonda et si na lobela ki yango. En tout cas bato balandara biso bayebi toyaki penza koluka kolobela vérité koluka penza kolobela soki likambu yango eza ndenge nini mais bato ebele balandaki biso ba ope balandaki biso te bazongeli biso na ba message pona koluka kotuna soki problème yango eza ndenge nini. Alors la famille, nzambalola pambola ndeko tu walandara biso, nzambalola pambola bino esika nyonso bozali. En tout cas, so ezambala no ya liboso, tango zo ko s'abonner, activer cloche de notification car Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo et
etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Activer la cloche de notification pour ne pas manquer ba analyse nyonso ekobanda koleka awa. La famille affaire oyo karande tolobaka peuple congolais alingaka koloba karande tolobaka Congolais alingaka kupesa explication eza na batu mususu a comprendre na eli kambute eza na batu mususu ayebi na eli kambu ndenge ezoleka te eza na batu mususu likambo yango pe kutetali nango yete eza na batu mususu pe balobaka makambo ka ndenge yazoyoka oyo pe iye azoloba. Alors pona likambo etali couple mabana, pona likambo etali Cécile Bilonda na Ale Mabana. Nasir avant et après mariage na bango ba makambo bimaka ebele concernant ba camarade ya mwasi na ye bomona rabino moko na lukela bino ba audio wana na zokisila bino lisu ba audio wana ndenge makambo bimaka à partir ya wana nde na offert comprendre bino pourquoi ba rumeur et bimi na réseaux sociaux, pourquoi ba tubalubi ke séparation ya bango mibale pona nini kaka bango mibale ba ucho bala na kalate il faut batubaya na kombo wana ya séparation. Est-ce que izana batu ba olukela bango séparation to bazak déjà ya ko se séparer. Na olukela bino audio moko après libala ya Cécile Bilonda ba makamo e bimara na réseaux sociaux et pesara déjà bien te. Aza mutumoko Cécile Bilonda aza mutumoko alingi batu en fait aza mutumoko alinga kozala na batu aza mutumoko amilingaka absoko kotata na page na ya TikTok oko comprendre makambo na zoloba aza vraiment mutumoko amilingaka pisoka lingi mutu alinga mutu na amour vrai et puis na vie na emobimba. Donc, aza pena mutu moko, ami lingi d'abord ye moko, mais ce qui peut alingi mutu, alingara penza makasi. Alors, aza mutu ya batu. Azara mutu ya batu. To mona ki na feti na ye, na libala na ye, lo lenge a Kongola ki ba camarade na ye, ba kenda ki penza ko soutenir ba camarade musuku to ba utaki ebele yango ya Canada balanda ki pour que ba soutenir. Pourquoi? Parce que azana ye mutu ya batu alingara na ye batu a manifesta kana ye esengo na ye partout. D'ailleurs boyoka ye moko mi bengaka alo kwa popcorn do popcorn na boujaka boyoka ye mondenga lobaka alo kwa popcorn. Donc yesi kazali il faut a manifester joie. Yesi kazali il faut sentir que non madame azawana. Yesi kazali il faut a manifester esengo wana ke azawana azarana ye mutute ke ya ba souci mutu moko ke soka moni batwa azalokwa bakanda so pendeni non. A manifestera na ye bongote. Alors tant libala na ye le kaki ba audio bimaki ebele lolenge a lobelaki ba camarade na ye o ba kritikaki libala na ye biyomo boyebi libala na ye batu ba kritikaki yango batu musu balobaki ke non aye ko bala mobali do ba makambo bimaki ebele na réseaux sociaux. Makambo bimaki ebele na réseaux sociaux après libala na ye. Alors kozonga na ye Canada eza na ba camarade na ye pe misusu ba sepela kite eza pe na ba camarade na ye misusu ba sepela ki eza na ba entourage misusu ba sepela kite eza pe na ba entourage misusu ba sepela kite. Siko pona ba entourage o ba sepela kite yango bomona nyonso ba makambo ezobima o alobaki o azongisaki o asalaki o alekaki o asalaki bipo azala déjà combattu
Ce qui 2 jours après mariage naye azala déjà combattu. 2 jours après mariage naye ba problème yaki déjà. 2 jours après mariage naye bato ka bakendaka libala naye batonga kaye déjà. 2 jours kaka après mariage naye ba makambo bimaki tellement ebele. Alors akokaki na ete nga yeb sarabino e yana batu mususu ato tongi ato lobi ayo koneti ayo kota beti okara mais ape na batu mususu bo lobi ayepe na droit de réponse e yana batu mususu ko bando loba penzo lobi ka kipa ka kokolo eta la ete mais ana batu mususu tong bo lobi ayepe na droit de réponse na ye. Alors pour le bato ba panje sango ke libala kufi libala boy nga na solo kinaye na tuna kiye aipsi nga ke libala na ekufite aipsi nga kuti ye pazo ko apprendre ngo na réseau abinanga le kinanga nga pe nazo ko apprendre ngo na réseaux sociaux kande balobi ke libala na kufi nga pe na yo ko ngo na réseaux sociaux abi nazo yo konka na réseaux sociaux ke libala na kufi na ebite encore pas ane mutu mo alingane pe ko seki sabi na ebite na tuna na mobile nanga soki libala na kufi ponga pe na yo konka ka na réseaux sociaux. Alors na otela bino audio bolanda audio oyo makambo ebimaka après libala na ye et c'est par là pour comprendre que non libala na ye eza combattu. C'est par là pour comprendre que non batu bazo combattre ye. C'est par là pour comprendre que non batu musu bana posa kabona na mobali na ye. Na mobali na ye pour se confirmer penza nga na confirmer bino que na sololi na ye ayebisinga libala na ye ekufite yepe ayoki on kutu na rezo. Kutu nga na meki koloba. Bomoni na oloba na bino toujours likambo papa Alain. Na oyo kaka pasi na ndenge papa Alain amitiki vraiment na bagag na loba likambo mettre à chaque fois na sala émission nga bato balanda nga bayebi bato balanda Ursil Botelo TV bayebi à chaque fois na sala émission nazangisa koloba likambo te. À chaque fois na yaka liboso na bino en tout cas nazangisa koloba likambo te likambo ya papa Alain ndenge amitika na bagag. Lobi na sala ki émission na si na lobe na bino na moni pena papa Alain anniversaire à Jérémie façon na mona ki na oke na kanda façon na mona ki na yoka ki na kanda na yoka epesenga na kanda atelemi na moko moko lokwa mona mama wa koma zaki kaka ye moko nde mukolo koma zaki kaka na yoka ki pasi na yoka ki pasi moye akota na mwa babuzoba na bango ezapete atelemi kaka donc na yoka ki pena pasi pe na yoka ki soni na yoka ki penza soni. Alors na loba toujours likambo yo na loba toujours likambo toujours na loba likambo yo na loba toujours likambo respect ba mi pesa rango na vie ce qui moko mi pesi respecter ba peso pe respecter monde ba comédien eza na motema mabe monde ba comédien eza vraiment na motema mabe monde ba comédien eza na impolitesse moko soki yo moko ka omiti ki laisser faire soki yo moko mitiki kaka na monde ba comédien motema mabe basakaneli yo bafingi yo batongi yo bapoti yo buzoba. Donc soki ka yo moko mitiki yeba ke opotami po bakopota yo buzoba okozwa ide te. Soki kaka yo moko mitiki bako pota yo buzoba bapoti yo buzoba bapoti yo pe na poto. Donc monde ba comédien eza monde moko o koki komitika te. Surtout lelo to mona ba comédien bana mike ba koma ko yo manke mikolo lelo to mona bato balakisa ba misa ndeti kaya Deborah bozana lukela bino avant na tela bino audio ya mama Cécile Bilonda na ba camarade na ye mututo lomelawa bozana tela bino audio bozela na tela bino na audio ya Deborah voilà neti mutulo kwa Deborah o akoma kosakana na Belleville lelo so Nathalie Deborah kala ndenga zaki ko kumisa Belleville ndazaki ko kumisa doko kumisa Belleville ko nde Deborah kala zaki do Belleville so Nathalie lelo no bino monde maboke eza monde moko matata eza monde moko motema mabe e ya mingi
parce que comment le quoi battu le quoi ba papa Alain komitika pas ya Jérémy et mon na ke lobby futur à lobby ba on manqué ma casse pour ba manquer mais c'est comment to tu mon na lisa ndenga manka ki papa Alain ba audio circula ki boyoka audio Déborah. En tout cas moi so apesa nga kande na azam mutu nazaka na mutu te mais moi so apesa nga kanda ba propos na ye ndenga akfinga ka belle vie et puis ça nga pena kanda boyoka moi za biso to ba actrice o toza ya Bellevue TV moi lo ba bino ba actrice na nga o ezaki na ma film nyonso ata mutu autaki na yani que bino beaucoup trop à Bellevue parce que beaucoup et les assistés toi qui m'a répété dans ce mandat toi en congé et les assistés maté parce que ils allaient président et moi ebi président ebi ke bano ba joie kuna ye alinga te ne soki oye kolona musala okokite atindo ke ko jouer pour na office comme simba wane le maningati mais soit moni déjà que aux non capable de se défendre place au pays à otiko pour tourner mais vite vu la patronne aya na biso ayebi ba jeune na biso yebi ba capacité na biso komanda loba o ba na ngai botela nga bango na ba film donc yo koko pesa idée na oke kuna ero koma ayebi so ke fotela nga bano donc il est bien kuna to ba leki yo mo yebi ka esika nyonso ba respecter mikolo droit de naissance et contrat ba chef bazana ba yaya bazana Marina laba Lisa bazana nyo ba onyo sto respecta bango comme il faut yo keka ko tourner ba peso caché na ozongi et ainsi oui ba futa biso très bien et ainsi mo ba respecta ba to ezate to kena osala musala ka rapport to yeba ni poto ba na ndaku to zo vraiment mbongo ozi mbongo na aussi sozongi automatiquement victime bon monteur on fait que bon je tellement ya film bon boyoki o bocho yoka boy eza Déborah. En tout cas, faut na une émission mobimba ya Déborah pour marambo lobela Déborah eza penza ebele. Na vie kolinga kozala na ingratitude na loba likambo ta na loba mamba Jérémy na loba toujours likambo ki ingratitude na vie koluka kozala na ki ingratitude te na vie ezara malamu te. Alors mambango to lobelaka yango yo mamba théâtre ngo maramba ba manquement comme on a papa Alain lelo na Jérémy comme on a déjà ba Lisa ba manquement ekota lelo to mona pe lobi kuna katuzo pe abini pa lobi a manqué na e pourquoi ba otala ke bango nyonso bazo soutenir Jérémy ba otala ke bango nyonso ba dépendre na Jérémy ba otala ke bango nyonso ba lela kuna bango nyonso bazo kita bazo mata bango nyonso bazo kumisa Jérémy po bazo moi 10 francs yango bomoni na lobelaka penza likambo yo pona Alain Mabana to mona kaye tango azalaka kuna pa Bellevue azalaka penza na ba pété vedi ba pété peno latisie ba pété tango azalaka pa Bellevue vedi azaki pe na ba pété otala pena papa Alain azaki pe na ba pété peno senti ke ba pété mais lelo banda koma et pa ya Jérémy nyonso ebeba. Alors affaire divorce na bango là na yebisi bino baza divorcé te bazali mwasi na mobali jalousie ekota na parti nini tolanda parti oyo ebenda jalousie na libala ya papa Alain o lelo batu basela ngo jalousie. Au contraire c'est lui qui se fâche hein. Ah ouais? Oui. Quand on est assis dans le théâtre, on a ma casse. Même quand la veille à mariage, la veille à... Bitumba bitumba na sens que c'est bitumba na monde spirituel. Ma casse. Au moins moi je fais relation. Na mon coup na hôtel là e boye. Azo silika bazo loba. Et moi tu mais to le loboni. On a qu'à montrer ma coupe banga na bi. Oh ça m'attend. Et puis il était au volant en plus. Il était au volant. Donc il a bisé itisa motoka na kitana zonga pa abiso. On a mon assez parce que intérieurement j'avais peur. J'avais peur que pour ça l'attaque accident il était vraiment fâché. Ça arrive beaucoup et puis Nazara très capricieuse hein, très capricieuse mais
Comment? Moi, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Tapoter, envoyer le live. Oui, dans réponse, il y a ma quax, et ça, oui. Il est arrivé beaucoup de fois aussi. Mais ce qui est bien, nous sommes deux personnes adultes, matures. Merci. Amen. Donc, tu as fait une expérience dans la vie et nous savons ce que nous voulons, donc on finit. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, tapotez l'écran. Le début, envoyer de fleurs pour elle. Le problème, il faut qu'on en parle avant de dormir. C'est ça. C'est ça. Chaque dimanche, je pose des questions. Merci pour le cœur. On s'est dit que c'est ça que l'on m'a mabé dans la semaine, dans le bas que l'on m'a déplacé, qui m'engage, c'est là qui m'engage, que ça là bon tout le temps. Et puis on se demande pardon. C'est tout ça. Comme que les peut te gagner pardon. nayokisa bino siko audio nasi boyoki bo comprendre esika nini oyo même bantourage na ye bato ya Canada bakamarade bato ka ebele baoyokelaka ye jaloux yango boomona ba jalousie ezokota nde boomona ke mutu na mutu azopesa bainformation na ndenge na ye mutu na mutu apesa bainformation bon papa alema bana baba comédien moko papa alema bana ana obo eloka liboso ana mobali kitoko a mobali o ba mama ebele ba fille ebele ba rivaka wana pena ça vous mentir a mobali moko bien alors ndenga trouva mwasi na ye babala na boye eza na batu oyo misu ba osepela nango batu misu pe ba osepela nango te. Mwasi na ye aozala kombati pourquoi parce que mobali na ye eyana bato ebele babanda kolinga pe mobali na ye eyana bato ebele babanda pe kotia ye misu banda kotia mobali na ye misu eyana bato ebele o balingaka pe papa Alain linga bango bato batiaka pe papa Alain misu mais esimbaka te tango papa Alain ake na bilonda boyebake bato babandaka koluka combattre couple na bango bato babanda kolinga ye surtout bawa poto wana bato babanda kolinga ye penza baozalaka wana pona ko combattre bango baozalaka wana pona positivité te mais pona négativité pour que couple oyo ekweya baozalaka wana pour que couple oyo ekweya nango donc ekweya esila bango esika baza basepela toyeba to retenir eloko wana natiela bien sko audio mukola libala boyoka après libala na ye bamarambo ebimaka boyoka azana bakoko Alain paza papa ya bana bandeko audio oyo ebimi mpona nini ntango makambo nyonso ye na réseaux sociaux ceci bilonda comprendre ke bakamarade na ye oyo amemaki na Kinshasa mpo bakendaki délégation bato bozomona bazokotisa ye wana na mariage oyo bazalaki bafille d'honneur ezali bakamarade na ye na bapetite na ye na baleki ezalaka bovandaka na bango bien baza un peu mélangé. Délégation mobimba bautaki Canada bakendaki kuna pona mariage wana basaki groupe na bango ya WhatsApp bazo sola entre bango ba ami na kati ya groupe ya WhatsApp la famille ceci bilonda tia siliki bo tia tomboki bo pona ye makamu na ende bimi na réseaux sociaux boy vi na ende bimi na réseaux sociaux boy eza ba camarade na ye bazo tonga ye ma camarade bazo critiquer ye olotika mobali abala yo obali mobali ba bakanisa so ba na mariage wana ba okuta bato mbongo ba okuta ba mvwama ba okuta so ba nani po bango pe bazo ya bango mibali kaka na kati wana maloba ceci bilonda abi abali député te abali mobali aza na eloko te oui ala pesa ke mbongo te po aza na ngote ye moko andimi na ba audio oyo andimi ki ala pesa ke mbongo te po aza na ngote maza na espoir kakuti mobali ne eloko te lobi ekosimba wana ceci bilonda bongo nde ezalaka bandeko na kotielanga ba j'aime s'il vous plaît boyoka auto continuer. Et quand vous êtes en face de moi, vous dites autre chose, vous faites semblant d'être contente, vous faites semblant que vous avez aimé,
vous faites semblant, mais bozo tonga mobali nanga makasi, bozo tonga nga pe makasi. Na banda koyoka mo déjà, na yoki, na oti belé et ça peut vrai. Et vrai que mobali nanga za moto maboke, mobali nanga za moto azanga na imbongo, il est vrai qu'il est ça, il est là. Mais je veux vous dire, moi je suis pas une petite fille, hein. Je suis pas un enfant. Naza vraiment mon colo makasi, naza maman, na bota, na bana, et je suis déjà coco aussi. Donc, na ebosa la analyse, na vie, na une expérience. Mon mari n'a pas d'argent à me donner, certes, mais il me donne la paix, considération, l'amour, l'affection que j'ai toujours voulu, l'attention que certaines ici au bazar animal paient à poto, mesdames, j'entends des choses de toutes sortes, mais j'aimerais signaler si na katiago ceux qui ont yebi que na motema na yo otonga kingana moto otonga ki mobile nangana moto. Je veux vous dire, quand vous allez venir en face de moi, ne faites pas semblant parce que je risque de péter. Déjà. Merci beaucoup. Ma maman est bien. Au beau passé l'épaule de Grenanga. Que celles qui veulent continuer avec moi, qui sont venues vraiment pour moi, qui m'aiment pour de vrai, continuent avec moi. Que celles qui sont venues, si quand on voit qu'il y a un ministre et un député, c'est Sibylo. Boyoki la famille. Et là, moko na point moko na soulever, baluba o bazawa, ba oyeba mambo na oluba. Baluba o bazawa. Na obibia baluba o bazawa. Ba oyeba mambo na oluba. Mwasi ya muluba apesaka mbongo libala te. Mwasi ya muluba asangisaka mbongo libala na mobali te. Boyebi na mama social ba mari ntumba ya famille ntumba mambo eleka na famille na bango. Boyebi pourquoi mama na bango alobaki social abota totala ye. Boyebi pourquoi mama ba mari ntumba alobaki ke social abota totala ye. Boyebi pourquoi alobaki yango. Alobaki yango parce que bango na baluba mwasi asangisaka mbongo libala na mobali te. Siko il paraît-il que social mama social asangisaki mbongo libala na mobali na ye. Il paraît-il que mama social asangisaka mbongo libala na mobali na ye. Yango bomoni mama na bango ayaki directement na réseau pona olobake social abota totala ye. Ndalobaki bongo par rapport ya wana. Alors, nalina lobela bato boyaka o balobaki que non, ceci bilonda abali mobali, mobali abali mobali, ye moko boye patati patabi mo boye bi réseaux sociaux. Ndenge mwa bilobela ezalaka. Na baluba akoki kobala mobali te. Na baluba esalemaka te. Eloko wana na baluba esalemaka te. En tout cas, esalemaka te eloko wana. Elekaka te. Donc pona oyebisa bino ke mobali nda balaki ye, makambo nyonso boyoka na réseaux sociaux, eza nango lokuta, bazana bango toujours na libala na bango, bakabwani na bango te. Bakabwani na bango te, azana mobali na ye, makamnyo se bimi wana, ayebi yango kutu te, ye kutu okamwa na ye, ndenge ni réseaux sociaux epandi libala na ye, tandis que ye moko na mobali na ye baza au courant nango te. Ye moko na mobali na ye bayebi likambango te, likambango ebimi wapi ebimeli ndenge nini. Donc bato nyonso bobande ko tuna biso na sala ki déjà émission oyo, mais na zongeli yango lisusu pona bandeko bozuita ya kolanda te, pona bandeko bokomeli biso ebele, pona bandeko boluka boyeba, pona bandeko bozo continuer ko tuna biso. Yango bomoni na zongeli likambo yo pona ko informer bino lisu likambo très bien que baboya ni te na mobali na ye baza toujours mwasi na mobali.
baza toujours mwasi na mobali, donc baboyani te na mobali na ye. Alors vérité yango wana na ye nango liboso na bino. Merci na bandeko bolandaka biso. Continuez de vous abonner, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez na Messenger. Nzamba lola pambola ndeko nyonso alandaka biso, nzamba lola pambola ndeko nyonso ozwaka temps ya kolanda ba analyse na biso, nzamba lola a pambola yo. Kande na lobaka tokutani à la prochaine occasion. Soki tata nzambe a zongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout. Tant que vous abonnez, activez cloche à notification et puis aimez les biso vidéo et vous allez malamu mingi. Merci beaucoup. Nzambe a pambola bino. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.